Bonjour, bonsoir, ça dépend esika émission écoute la bino na ebité écoute la bino na musala na ndaku esika. Merci beaucoup na ba fanatique nyonso ya mignonne bossa ko la star. Na ifsa bino bo s'abonner, bo za décider na KM TV télévision ya yemoko ya maman Françoise Vita maman de maman alinga bana maman sociale ya bato ya papa Thierry Vita bo s'abonner le toza centre ville wa na kati ya salle moko toza cérémonie moko ya kitoko ya esengo oyo ngana bino toko découvrir elongo nyonso na ba fanatique nyonso ya mignon la star elongo na cameraman na ngai Dien Poi, Dien donné Poi, tout le mekako tambola na caméra, na micro nanga, tout na li nezawa ni nezawa, na bon même nos surprise. Merci. Merci mingi to moni to sangani awa na mokolo lelo yambo ete to bana makambo nyonso na sengi na biso soki moyo ezali sika tozwa bito ba kotelema to banda kopesa na tondi na tata Nzambe oyo rendre possible na mokolo lelo oyo asimbi mitema bandeko baya tiki no kome pa na biso sous votre respect na sengi na biso to telema to yeba ko recommander ta ongo oyo na maboko ya nkolo Yesu to telemi s'il vous plaît na wasa na bato asima kuna Nzambe tata mokeli pe mozalisa likolo na se topesi yo matondi oyo toyebi kosangisa biso na nsima ya nzanga lelo kolo ibiye lobi ete mobali
esengeli na ye te azala ye moko tala ntina osalaki libala bongo nkolo na ebandeli ya makambo maso tosalaka na pokwa lelo tolingi ete oyeba kozwa esika yango tolingi ete molimo ndo ezwa bokonzi kati no esika ebebisa nyonso tu omonisa te na bebisa abongisaki incident incompréhension mpe nyonso tu oyo kozongisaki yango epai na yo te tosengi ete nkolo maye maso okosama kati no esika atambwisama mpe makambama na molimo mwa yo nzambe nkolo na suka makambo maso okosala mawa tokosaka te kopeso matondi zwa lokumu kembo mpe masajoli na kombo na nkolo yesu nde biso nyonso tozongisi amene merci tokoki kovanda biso baoyo bakoteli biso na lupango bayebe moke te bayebele topesi bino mbote so bozongisi na esengo te tokomona nzoi bosepeli te mbote tofandi kaka boye tomoni batelefone ekomo sone babenga gauche babenga droite tofandi moke boye tomoni lokase nokwa komi mokanda na makambo oyo nyonso esalama eza makambo nini oyo basuka wana te tovandi kaka na boye tofandi topemi na biso kimia na bakupe na biso bapapa na biso tongaka bato apoti kukukukuku bato bayebele tozokomprendre te likambo yango eza nini. Merci. Mbote na bilo pele susu. Mbote. Bon, tu sais pele mingi na uyambila bino na uyambila biso awa. C'est la première fois comme awa. Mais vous êtes balaba to liaka awa na se na to kota boyite. Le so de côté awa na tina. Moni biso mwana biso teba tamla mingi makolele kimi lai mingi ayako mona suki nini awa yango biso to découvrir lelo mwana be biso ke koyi mukanda ke biso to ya lele kati le 26 na 14h mari comme lele comme biso le rio mais biso koya awa ezali mwana biso ya mobali amurangi kama mosi awa kama mosi nani to éviter yene avec ça biso bon zero na sisa kama mama donc toye awa pour beaucoup de liboso beaucoup na bio na biso ko toye bana ko c'est peut un jour to kuna barabara na nzela oh nani atatona tusika kwa auti wa savoir que tu connais yona ne okilo na yo toye awa liboso mpona tomonana toyebana ya mibale toye awa na bosenga oyo bino bosengaki tozali bato epai bokilo biso bakongo tokotaka pamba te kongo potengana na mpuse ketokene kovocation nini biso wa Congo awa ezali pas pour kilo quel que soit ça wa mais ça pas pour kilo tout côté avec respect les bosso ezali des casiers des casiers oyo moko omoni na côté le pango na yo na côté pamba te oyo kosula moke so sole sili so mona na limwe seke na kei oyo mibale oyo tata na mama masolo na biso yango ah masolo biso tolingi kama na biso akoma ya biso sol esili oyo enveloppe oyo tosengeli lokoko ya mwana bino bandeko tobeta tobasama boka bien solo
makambo oyo tata wa telemi wa lobi yango tili tobeta maboko to batsasu maboko asimbi biloko oyo alobi ayei po bongo te tobeta ya mibale alobi ayei po ete mwana bango atamboli makolo elenge molai aye amonaki ta babongo tobetela bango su olia subata wana alobi te toyei pema te atangi bakase baye na te bamosuku bakisi tomoni ete baza bato ya honneur tobakisa bango kasi papa jambo oyo totoyeba kozwa tomoni bino boza ebele mwana bino ngo aza wapi yango moni ngai nalingi tobanda sikoyo toyeba esenga loyeba opesa mbongo epa batata baboti biso bamama mpe baboti biso kasi mutu toko ase akoli ete batata bazali bamama bazali bandeko mpe bazali eloko ya motuya ezalaka ete ayebisa yo oyo azali esika wuti soto aba bayombe tokokende mosika te na kati biso tobaka beto twidi ba beto twidi ba bayombi so na bongo nalingi na banda kosenga na moko azwami ekobanda okende boye etourne mpe ekokontinue kuna bato basali bolandanga biso malamu s'il vous plaît nasengi na moto oyo nasimbi boye akobanda kose présente mpe ekokende kobaluka mesa ye mobimba mbote na bino nyonso bon ngai nazali ndenge moko na fiston me mokolo na ye c'est-à-dire tata ya mwasi oyo ekoki koluka lelo fiston mpe aza tata ya mwasi ye aleki ngai ya mokolo voilà papa de Vitin tobeti maboko tolandi mbote na bino nyonso ngai mpe papa ya mwasi boye kobala leki merci kombo papa Titan tobeti maboko mama nga mpe koko ya mwana oyo boyebi awa kombo na ngai mama Mina Kaseya tobeti maboko si on peut être rapide s'il vous plaît ngai kombo na ngai maman Gégé Vita nazali mama kulutu ya Marivi voilà ngai mama kulutu mpe tata mwasi ya Marivi popo mama Dede Boboto ngai naza tata mwasi ya mwasi oyo bino boye kobala kombo na ngai mama Gigi tata mwasi ya Marivi amen mama Janine Vita Mbumba eyokani bandeko mbote ngai mama Cécile Vita mama kulutu ya Marivi eyokani bandeko mbote tata mwasi tata mwasi bokolimisa po tellement tozalaka bana bapesalaka mama mbote na biso nga mama nono tata mwasi ya Marie amen mbote na biso nga mama Nanda tata mwasi ya Marie mbote na biso nga mama Yuyu tata mwasi ya Marie tata mwasi shamba
maboko. Merci. C'est nous. On est à Congo. Palabre kaka boy. Bon, puisque vous allez awa, vous allez awa, batata, naba noko ya Bertrand. On va aller côté Bertrand côté le. Bon, maman il y a Bertrand hier. Noko yewana, noko ne ya Bertrand na yewana. Kata o to boti Bertrand. Umbali kitoko wana. Mabuni leko siki nini? Dala umbali to boti to beta maboko. Batata. Boso biso na ba kombo. Eza malamu bod masima so to kutena bakate mama Bertrand ba mama nani? Ça va, c'est comme ça. Mama Brigitte qui sait pas to beti maboko. Se présenter au comment on va attaquer. Tu m'as dit que tu as un pour expliquer quand on a parole de on va présenter qui maman est ça n'a pas papa mais donc c'est une minute de silence pour notre papa. C'est vraiment honneur d'appuyer pour lui. Ça fait mal de donc si on peut célébrer comme ça. Tobeti maboko bien, tobeti maboko. Merci maman, merci. Je suis la grande sœur aînée de... Merci les prochains. Bonsoir. Très bien. Bonsoir à tous. Bonsoir. Je m'appelle Jean-Philippe, j'habite en face de Bertrand. Très bien. Manzenza oke jazz ye wana bibo moni ye wana oke jazz manager ya Luambo ye wana. Bonsoir. Bonsoir. Je suis Pagna. Libota mutomoni libota nyonso baye awa ya so tomoni te likambo eza série eloko toconstate na bato baye awa bazwi maloba base présente tomoni baninga batata bamama bayaya
yango biso liboto ya mibino topesi maboko Bateko Boboto, Shalom, moi c'est Julie Pritsempa, la sœur à Bertrand, donc Bertrand Landinga avant Bertrand et la Simon. Voilà, esengo ezaki ya poto yebani lelo libote esangani ekutani ezalaki important mpona biso koyeba bakombo koyeba bato moko na moko asepena esika awa noko namonaki papa ya Bertin ye pene na ngai azalaki na lokasa moko na maboko kasi avant tozwa lokasa wana tolingi totuna bino motuna be bino awa na lupango na biso boye koluka mwana toza na bana basi ebele lobika mwana bino atambola moni mwa basi bino boye koluka mwana kombo na mpona kombo ye moko mokolo kombo ayebi biso toyebi te mokolo kombo kotelema okoloba oyo koluka nani Marie-Véronique. Marie-Véronique Bouyaka. Marie-Véronique Marivi, yoka biso lo bien boyebi te Marivi awa sa ibele. Yebe komo na ye? Marivi. Yebe komo na ye? Marivi. Wala pe kuna komo na ye? Marivi. Obe kuna komo na ye? Marivi. Sika wa papa Bertin, wapi Marivi oyo koluka? Oh, nyo so tangi azate, nazo luka kikela Marivi. Sikoyo, alobia ozo luka kombo tangel biso awa. Nous passons mon chose sérieuse. Kombo tangel biso awa. C'est vrai que physiquement ça na biso te kasi, azana biso na nzela singa. To lingito tuna e mituna. Marivi ozo kanga. Marivi ozo kanga yi. Marivi solo Voilà, alobi boye. Na tuni botuna boye to boni bato ebele bakotisi baye na lupango awa. To yambi bango, to pesi bango sika kovanda, to pesi bango mai. Biso pe na lombango to se présenter awa. To lingi to tuno motuna. Est-ce que yebi libota o ekoti na lupango lelo? Oui, na yebi. Est-ce que vous avez dit moi, comment on est Bertrand? Afrique du Sud. Na tuni boye. Est-ce que vous avez dit moi, comment on est Bertrand qui sait pas? Afrique du Sud. Vous avez dit? Est-ce que est-ce que na moto a télé awa yeto yete? Kana yoki na ngai ye wana to yete tobeti maboko makasi alors tobeta maboko mwana manga tambolaki akomi awa baye mpona koluka Marivi babengi mpe yo ndimi mpe makambo papa alobi baye maboko pamba te baye na masanga consort yambo te biso to yamba eloko bango nyonso bango baye nango on pesa biso nzela
Marie-Vie. Au pesi bison là to so biloko ba nango. Oui, tonton. Je toki bien te. Marie-Vie. Au pesi bison là to so biloko ba nango. Oui, la pesi là. To beti maboko papa. Sikawa papa. Soki pa boya kelinga ke kendete. S'il vous plaît. S'il vous plaît, Sikawa papa. Masango obanda di sola masanga. Masanga ngo na monité. Nalina yeba masango so mi wapi. Masanga ezali sur place awa. Oza wapi? Ezala sima awa. Parce que so babenda awa ko cha awa. Ah, ngala ngai tauna za okola. Ena komo mu aza obenga ngai. Thomas. Saint Thomas. Nzela. Sika basi ba pesi biso nzela. Okopesa nga baloka sango yi nango na monango. Si, isoude. Singe boko ya man. Oyo. Marie-Vie. Omoni oyo. Marie-Vie. Omoni oyo na misa batu nyonso tu. Zela na elle est en train de Marie-Vie. Papa ya Bertrand aleli na pesi na lokasa oyo. Lokasa oyo na ebite nini na kata bipo ba ko senga loboko na yo. Nazwi lokolo pesa kinga nzela. Nazwi lokasa oyo na pesa ngo epa na maboko ya tata na yo. Papa. Papa liloba lisusu oyo bakisezaki nini papa? Ndenge biso toyoki. Ndenge mwana informé biso. Ke kuna bakene pamba te. Kuna ko sele le pango wana. Enveloppe ya mwana. 4 ko kandala ye. 4 ko kandala. 4 ko kandala. Marie-Vie. Marie-Vie, je dis ceci. Marie-Vie. Papa Bertrand, Tomoni, il passe à 1000 balais, il y a $100. Tu peux ça, on a recommandé le Bogoya, le Seigneur Botondi Mingi, mais Tondi Mio la Kataka. Suki wana te alobi aeko sali ni 4 coins. Marie-Vie, je dis ceci, Marie-Vie, regarde. Tant qu'on a reçu vélo qu'on a fait ça beaucoup à tata na yo. Et il y a dans les bottes na biso. C'est Bertrand qu'on reconnaît. Bertrand a kangi lupang donc pour na yo ma solo abou. Bien. Abou. Bien. Maboko papa na pesa kate na. Marie-Vie. Marie-Vie. Papa. Oui, papa. Papa Bertrand a libota nae bakangi lopango. J'ai discuté avec toi dernièrement, sérieusement, sur cette histoire. Na tuna ki ba question répondant, on a besoin de dévoiler en té. Mais to solo là. Voilà $60, ils ont représenté 4 casiers au bakangi les 4 coins il y a lopango. Dans la guise on va tourner au pouvoir moula. Merci beaucoup. Kasi boloba toloba kipe. Merci papa. Na komo na ngezaki nani? Saint Thomas. Ngakona kwa kuikila. Marie-Vie. Baloba keza ngo ya solo. Ya solo na moni boto bakosanga te. Mais nazotanga bakazie nyonso. Na isengo ezali awa. Ero swagi wana. Baksi mususu. Kone isengo ya patu nyonso.
Madame. Wow. Osenga ndenge biso tozwi nouvelle pa mwana tokwisi nyonso avec respect nabengi na papa m'arrive so akokozwa tobeti maboko makasi. Merci mingi na libota ya papa Bertrand Kisempa. Tomoni asolo te boza bato ya ko respecter. Boyeyi botosi maema so ça na lupango na biso. Pe biso to ndimi bino nde papa ya mwana lobi. M'arrive je nazolo baboy, m'arrive écoutez-moi. Cette histoire est longue la dimension à Yona Bertrand. Nos deux familles sont désormais réunies. Et je te prie vraiment de prendre cette histoire au sérieux. On aura le temps de parler avec toi, mais sache que les bota oyo, biso don libi bango, mukolo bakuta biso na nzela ba omeme na biso, so ba moninga li pape kate nga nzela ba ba sekanga. Mama ndeko ya Bertrand ozo ba nini ko bambela nga li papa na le kana tambola. Na kolinga na yo mwana na biso. On tosa to honorer engagement aussi besoin ba. Besoin de lutte. Il y a deux chaises là. N'habitez papa Suzanne le bango ba. Les bonnes ça souka. Zakati wana na sasa moi mon canal biso pour tout mon malem. Facture te liste. Facture on va te la nini. On va te la nini. Ndeko. On a baya obala mwana biso. Kasi oyebi na bino boya nous a été totika na kubungama. Moi mikolo mibale misatu na poso yekolanda. Ezala papa Bertrand. Aomona ngopo mwana za mwa musika leta to sala to bank misatu. Moi mikolo mibale papa na rassurer yo. Okozwa kasa wana po ko benga papa makitonga moko po ba ete ya solo ndenge bino boyesa biso makambo tosali bino pe mai buto senga bino tosali yango sino to pesi bino botondi na komba libota nyonso boyaki na air to longo baraki na senga pe bolimbisi po ndenge mo ntango sima tozwaki kasi eza na bato mibale babakisami na posunga ngabo pesa nzela na ko représenter bino bango eza na toyambo asi so botale malamu elongo ekokana na papa Marivi so tokobeta maboko ilora ye moko na banzi aoyeba ko se présenter Koko ya Marivi. Oui. Bongo papa so kotelema. Bonjour à tous. Bonjour. Ngai papa Emedi. Papa Emedi. Papa pe ya mwana oyo abali. Papa bino mwa minute papa soko zo mano vanda. Merci. Tobeti maboko makasi. Abota deje yebani, libota kisempa, libota vite se yebani. Tosenga na bino mwa minute moke. Opesa ntopesa nzela bandeko wako bongisa bino mwa eloko ya kolia. Po toyebaki ete bato bakwana lupango na biso tobongoma mpe mwa eloko botia na monoko esala bino mwa esengo boye te soki moninga bali sepela moninga bali sepela moninga bali sepela moninga bali sepela.
Thank you.